tomemi mbala moko à l'hôpital des médecins mutu ayo ko préciser que asali crise attention zana nota non santé nanga non qui passe makasi ba nanga papa bango azate atika bango ngandi mutakala responsable na bango senga pelo na mbetu passe mingi za bana senga vraiment na batu nyonso ko ba moni absence nanga kuna vraiment bolimbisa ko ba komitu na pourquoi na été to beta mabakute santé vraiment ça bien te surtout que bungi sa penza mutu aza trop cher pour nanga comme on a vraiment que mobalo yanga ni wana epesa nga passe makasi mais akokende susu ke na baninga poser pierre tomba to ko zonga a eshoka nga makasi donc ndimi siko ke shiko za sute eno ke sala nga pe passe ndimi siko ke za susute et que atikali libela na libela to kabwani libela na libela asiporta kaunte ya otika shiko kuna métropole to ozonga shokinga makasi asiporte bayembela kayo lingi kaniye basinga kayo lingi nini nakisanga oyo kalo sambo ya bana oyo kambo singa ya bana na yo ba oyo nyoso bayaki pana yo batikala jamais koyoka soni oza mwana na moto te po yo kosanga oza mwana na moto te po yo wanga na nzambe. Voilà, bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, c'est ça. Toi Babon avec Yves Ipan, directeur des efforts, la friend avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 240. Voilà, nous sommes déjà dans la commune de Kitambo et pas y plutôt Luka famille. Topé bandeko ya ndeko na biso koko bikote parce que to tindaki bandeko oyo bazala na biso pe pembeni bazala na nécropole wana pona une grande activité etali bongo makambo to lobaki ba Pierre Tombali ya artiste na biso lokola Chiko Pululu aussi ya maman na biso Solange Mindondo mais to kamwe koko bikote la zati. Alors en fait ni ne salemi pour que Koko Bikote les azalate na artiste elongo pour na kolela ozali bongo mobali naye pour na geste o ba ndeko naye artiste basali et sali biso plaisir makasi mais Koko Bikote la yete to kiti na nda kuna bango to kiti na mabele na terrain na commune ya Kitambo voilà na Mike Lokamba toute la famille to yebani en fait commis mais une grande surprise ezali bango tout à l'heure. Merci na maman ministre monter ma tous peuple la méto maman Likelemba et na bosante Billy Vumga fondation to songa ba veuve orphelin mon grand frère propre na bosani Jean Robert Kala la savant de la c'est la force Kati motema ya maman so Nicole maman la parfaite secrète à Paris mon ami propre hein donc il vient de Betarana yokaka pour prendre du bon au Canada et yangai yantima hein Christ mo le futur papa na Riben na bosani pété Kevin Biavanga, merci na bandoko surtout bossa Yves Pan na bino zala toujours Amani Bogune grandi aux États-Unis. Alors maman Aïcha bambote belé na bandoko surtout na Yves Pan tokota déjà et puis to solo là na famille ya ndeko na biso Koko Bikote. C'est parti. Voilà, comme d'habitude une nouvelle équipe neto lobaka avec Mike Lokamba Yves Pan toujours na terrain pour que toi même la même information n'engra tout ça là voilà. Nous sommes déjà avec les frères de Koko Bikotele. Tout le monde qui est na terrain pour tout tindagi belema bazala na cimetière nécropole pour na kotala nini makambo ya Pierre Tombali ndeko na biso Chiko Pululu na ya maman na biso Solange Mindondo goleka mais Koko Bikotele ayete. Toza a na Kitambo de basinele biso ke frère ya Koko Bikotele azana parcelle suivante ya moment to kiti awa to bimise mo libanda to solo la to yeba en fait nini komeli Koko Bikotele avant descente na bango na nécropole pour na likambo etali bongo Pierre Tombali na biso Chiko Pululu to yeba tout à l'heure Mike Lokamba monsieur ici bonne santé aux qui un peu malade voilà donc voilà merci beaucoup et surtout que Nzamba Sali
Ce qui est, voilà, merci beaucoup. Ce qui est plus important, de se retrouver aujourd'hui dans Tozali. Aujourd'hui, j'aimerais assez que ma télé, surtout dans l'absence de Coco Bikotele. Et tous un frère naé ou à préciser biso par rapport à l'absence remarquable aujourd'hui à Coco. Et en moni tokani mabo côté bien que nous sommes malades, tous en convalescence, mais tout qui sur le terrain na Kitambo je crois et sikawa puis résidence ya Coco. Tout est banan nous le oni nezoleka donc ça linga bien de tout moni frère naé ndako préciser biso tant soit peu tout est bas qu'est-ce qui se passe en absence remarquable il y a Serre Nabiso Coco Bikotele, donc voilà. Voilà. Merci mon frère, se présenter d'abord au Nani Nakati famille Bikotele. Naza petit frère Coco, Karel Bikotele. Karel. Oui. Bikotele. Voilà. En fait, ni commis na famille pour Toyeba qui ngana même tout ça là une émission il y a cela 3 jours passés à Sira Kibiso qui a Rosalawana, tout ça il y a maman qui le kamba, na ba Blanchard Moussa quand même, abi na Kozalawana. Mais en fait ni commis les lobby côté les athées et ça lit polémique, ça fait aussi un débat. Les lobby bandeko bakenegi na nécropole. Ouais, ngapé hier to solo gina ye pour ngazaka na place morte a confirmer ngaki yaka na tongo ya kozwa ngai to kende. Na ye na tongo na yo kuta ye ya kolemba moi malaise. Tu ne nini ote ça va to bonga ma to kende. To bonga mi pe to bando bima po to kende nécropole. To romi na nzela a se sentir bien te. Asingano itokota na Riviera na Riviera batala ye so rezani nde tokomi na Riviera wana babi tension donc fois à la sous perfusion lora to tambola ina bana yanga zonga ina kuna kitambo pona itika bana mais yena minute na tiki en hôpital mais eza nini akanisi belé ah bangi bambanda tolo babongo po azaki pe na ba moi rivalité zaki mo belé est-ce que abangi te lokola famille ya pululu ba kozala pe kuna lokola bo lingwango ezali susu te na famille ngo abangi ko kita kuna pona bongo ou bien ko raisonner belende sali ke lelo akomati na niveau. Bon sur le plan ko kanisa je ne sais pas po yende muta kanisi na yebi o ya kanisi te mais na yebi ke za choc ya mobile ndenge akufaki peut-être akanisi batango bazalaki kokende sous cimetière bon ba makanisi ezalaka peut-être yango wana nde salié bon yango salié attention. Voilà ndeko Mike. Donc voilà pour le moment na bandeko baotala biso o bazu biso à court instant ozo bisa biso nini que Coco Bikotele azana hôpital aza place nini azana commune nini et puis elo nini o ekutani na ndeko na biso Coco Bikotele. Ouais siko boye azan hôpital azana clinique Riviera na Bandal na Bakayao na Bandal oui na Bakayao aza siko wana nde na tikaki wana babike faza sous perfusion oui ndenga zongi parler pour na tika bana tokoza na bango na hôpital batambola ite. Voilà, il veut pas habiter après awa tout que nous remonte parce que télévision et radio quand même. Télévision et radio et surtout na bateau bazo propager l'information en ndenge mabeke Coco oui c'est ça là on a déjà na ba réseaux sociaux par-ci par là Coco Kimi Bambanda Coco ceci c'est là Coco boya ba c'est mec ba bokilo yeka makamne yango wana na monde déjà bato mo lobelango na ba internet ce qui vont permettre vraiment to kende bandal les hommes sikate qui tambo bandal to ke bandal après to talande on a biso place azali. Vous êtes prêts? Oui. Normal. To ko kende. To kita Richardo. C'est parti.
Mais ça, sous même mouvement, nous savons. Et voilà, tout ça maintenant à Katia hôpital Riviera, donc Sikawa, puis voilà, on a commis la Bandalongwa, référence c'est Bakayao. Et Sikawa, puis tu es Kokuta Nana, maman Nabiso, Bikoteli, donc Coco. Azalel alai nambe tu boromona ye to yeba qu'est-ce qui se passe et loko nini ememi ndeko na biso Coco Bikoteli na mbetu o alali. Et surtout que biso to tindaki ba élément équipe mobimba ezalaki lelo na nécropole pour que ba couvrir événement ou iroleka déjà lelo mais ba ebisi biso dans notre possession que absence remarquable ya Coco ezalaki yango to insister tellement toza bandal na Kitambo et sikamoko to kangaki maboko te bon to bandi directement to bengani na Yves Ipan bon monaki biso comment est-ce que tozala ki na Kitambo na résidence ya Coco Bikoteli et en même temps bon monaki nde tozaki ndeko ya frère propre ya Coco et to lobi to kanga maboko te to landana makambango eza ya solo biza lokota binomoko balobaka télévision eza radio te toza maintenant na kati hôpital na esika wapi Coco Bikoteli alali impression na komona mama Coco boy avant to éviter cela à koloba quand même benga na mona ki comme si lui solo mongo ba beteli biso pour que ba échapper à likambango aussi moi je croyais qu'ils a qui pour moi busy moko maintenant na yé plein na réalité Bikoteli la liboye donc bon, je sais pas tu as raison moko final et pas némo parce que biso to koloba
tozaïete tokoloba pe toyebi ba raison oyo salite ke akoya boye néanmoins ba question na biso nde permettre biso toyeba na bandeko baotala biso nini vraiment en fait ekoyi po bandeko bele babengaki biso minute ya motema tous pe mbeto babengaki biso babili fumuka po ke batuna likambo oyo donc voilà mais lokola tozana ye moko sur place awa toyeba avec yo Mike Lokamba. Voilà, en tout cas, bah, tout ce qui est biso, tout ça la kawana, atam tazobela, tout le cargar, tout une question, attends un moment ni n'attend ni, ato koufeli, bo ce qui est biso, parce que on a de temps en temps, bah critiquer biso, il faut botika muta se reposer, boyena se rétablir. Non non, tout ça on a pour ma réponse il y a au sala bien. Bonjour maman Coco. Bonjour Mike Lokamba. Voilà, en tout cas, bonne guérison, donc prompt rétablissement. Tu es à la place où il y a un bête hôpital, place à Bianté. Tu reçois vraiment mais tout n'a belleté ya kutuna pour le moment. Mais besoin ça qu'à juste toi à quel moment on s'est retrouvé place oyo. Qu'est-ce qui a fait que Coco Bikoté les lelo azala absente na mabongisami oyo ezali ko salama pour le moment il y a mobile nayo. Vraiment, bon, on a dans ma casse, on m'a permis de petit frère. On a permis de battre pour santé bien. On s'est retrouvé à Awa. Lobi d'abord, Adrien Moukiadi à Koufaka, moi si na uta poto ya kabingsa biso. Na tozaki na cérémonie wana. Comment non moi si ndenga olele pesa nga passe ma casse. Mais lokola tokende po topesa muninga esengo na se maîtrisaki. Ya tozong na ndaku na lela tellement trop na raisonnaki trop. Nandengeza qui fait pas qui poser pierre tomba la chico et ça là il passe ma casse na lela ki na tongo pe na la muki na leli tozaki na avant dernier na biso petit frère nanga Karen bikotele tozaki na Trinité bikotele ba onko bazongi pe ba kelamba zaki na ndeko na mususu nenete siko to komi na nzela na sabo moni ngane naza. En tout cas, vraiment, na sali na côté. Tout se prépare qui, tout okende. Mais tellement que malaise wana et bande ko sala na zo ka bien te no yo ka bien te no ki malaise. To komi na baka yao. Na bande komi ba sute mis molili na mi mona sute. Ni na bande ko na tout ka na ko ka sute. Ide na pse zaki ki toboya ba pesa nga kisi. Tozonga. Mais na komi awa batali tension nanga eza bien te nde bakangi awa babina ngana ko kende te na zato mais to insista ki neti ngana boyaki ese ba ona kende na ko zonga après na za traitement ba bisinga ndenge vraiment nazali et aussi mbate na kende donc na koma même pas nde ba balobaki parce que okende okoma te. Vraiment, na lobakaka na sala on en côté. Eza mikambu na koki kolinga jamais na tika surtout maman bal na ndenge zo salama na zarate. Bana fole na zala bana ba mona taba vidéo. Mais ici mbité na force ki so na komi awa ezali po na bandaki déjà ko bima na to kende. Ici mbité ya mona ya ngi na lobaki toyaki po tozonga me bakanginga donc non senga vraiment na bato nyonso oyo bamoni absence nanga kuna vraiment bolimbisa oyo bakomi tuna pourquoi na ye te tobetama baku te santé vraiment eza bien te surtout kobungisa mpenza motu oyo aza trop cher mpo na nga komona vraiment ke mobali oyo yanga liwa na ye epesanga mpasi makasi. Mais ya kokende susu ke na baninga tosepose pierre tomba toye kozonga eshoka yenga makasi donc nandimi sikoyo ke shiko aza su te eloko esala yenga mpe apasi nandimi sikoyo ke aza susu te eke atikali
libela na libela tokabwani libela na libela asupportaki yango te ya kotika Chiko kuna ya métropole to ya kozonga chokinga makasi nasupporte te. Voilà. Donc tout le bas, Coco Bikotele a résonné mingi toute la nuit. Ndenge memio na koya oyo koele kopike crise tout le bango ndengwana. Alors Bikotele lelo congolais a koma mingi na molimo ya ba base. Mano ba otala biso ba lo ba base to ba lo ba base te. Ah makasi te, je ne sais pas. Bino mo bomoni. Nga za minga oloba te. Base ba docteur oya minene bazawa na clinique wa muneno bandi ba buzoba base ani na kima suko mona pas batie Chiko. Est-ce que la police elle kamba la police elle kamba na zokisi elle kamba na bundi pona kima na luka base na neti na nini na comprendre te poni na luka base poni. Il se dit tant de choses, no Nécropole Babi, Coco Akimi, Coco Tanana Bambanda, le quoi rivalité ta makasi, monsieur pe balobino Akimi comment na ba semeki na ba boki. Semeki na ba boki, surtout ba semeki ba betima, ba beti c'était. Le quoi la bosolo la raté, on qui raconte wana bozonga lisusu bomona na lisusu yango Kimi. Ça dit au moins un peu sonique quoi dans le sens wana. Il se dit trop na makambo. Ma mingi za no kabuzoba. Comprendre mingi ana buzoba na okima neti ni d'après bato yango balobi tomona na te na banzela na okima neti ni ayibaki loka mutu donc mwana mona yango sute na tala yango sute mutu asangisa biso yo na deja kufa na ye to continue na babuzoba opwani nga kutu bolongola nga en tout cas nazaka susu na mambo wana te. Mutasangisa biso eza Chiko pour mutasangisa biso donc pourquoi aza na epete makambo wana olanda yango te. Voilà, makambo wana Coco Bikotele ya olanda yango te. Faut totika quand même à paiement s'il vous plaît. Faut totika vraiment paiement et surtout que toza vraiment na timing te na espace oyo. Tosengi kosenga nde ba pesi biso accès moi moké maman Bikotele ce qu'ils disent aussi parce que toza na posa to longola kaka ba moi les ont dit ba radio trottoir nde to baka ba rumeur ba lobi place oyo est-ce que c'est biso to citoyen bien que toza na malade mais mitune biso ba journaliste to changer rapporter voilà ba lobi place au moi Kanyaka et Bimaka Bikotele amonaka maladie te akipaka te ceci cela azalaka toujours belle et bien présente et na makambo Kanyaka ezalaka te ozongaka mwa nsima donc nzimbu wazula nzimbu babengo bongo bango neninga wazula nzimbu alela mbongo encore lelo mpe na makasi te koloba kokota na bamozindo mamba lelo vraiment makasi eza te namoni na koloba te ngeza na nota na santé na nga noki passe makasi bana na nga papa na bango aza te atika bango ngai nde motu natikala responsable na bango soyenga mpe lelo na mbetu passe mingi eza ya bana wana donc nakokota na bache wana zoba te. Ok, pour terminer un mot na bafan oyo balotala biso balingaki Chiko Pululu bao mpe balingaki musala ndeko na bango asala oyo balingaka Coco Bikotele surtout ba oyo pe bauti kofinga yo aseneti moment oyebisa bango nini pour que totika yo toloba déjà ba bonne guérison to banzamba bikisa yo a garder pour ton a besoin na yo pour na bana na biso Chiko atikela biso. Na osengaka merci surtout na ba comédien vraiment acte basali effacer nyonso tu oyo elekanaka kwa na motema na nga acte bango basali po ezalaki eloko na bandaka kosenga depuis kala nga moko kosenga teke naleka naloba na ndo aloba ke un jour basala Pierre tombale na ye mpo bana na ye mpe bayebaka adresse ni bakoluka papa donc oyo basali balobaka bolamu eleka mabe nasepeli makasi nzambe apambola bango oyo bauti poto baye vraiment nzambe akanisela bango ebele ya kokanisa Chiko mpo
bamisu basundolaka déjà kenda na omona biso te tolandi poani mais bango balakisi bolingo wana ntina suka donc nzambe apambola bango bafan bato balingaka nga ono balingaka nga te nakanisa bomoni bango balingaka nga baoyokama bango mpe balingaka nga te je ne sais pas ndeni bozwela ngo mais santé nde eza malamu te nakokoya kolala na mbetu te mpona kobanga bato bien no moto apesa motu vi aza te boyebi mpe nga donc mambo obanga wana nazala na nga nango te eza kaka ke malade nde ememi nga c'est ça. Merci. Mais ozanga na zona kama c'est voilà, grande sœur Tongi on se présenter d'abord toi bozanani na kati ya famille Bikotele. Bote naza ya Koko Bikotele. Babenganga le plus souvent maman Nénette. Maman Manette. Ah maman Nénette. Oui. Voilà. Alors on a gardé maman Linette pour laquelle maman la vie de loin bah vie claire aussi voilà tout c'est quand même qui ensemble la bandeko. Alors en fait ni comme libino na tonga lelo avant bokita nécropole. Bon na tonga lelo tozaki déjà na nzela tozo kende pour na pierre tombale ya défunt défunt pour Loulou mais to komi na nzela pe boye to remarqué ye Koko a komi état échangeaki état échangeaki donc na moment na to yebaki te eza nini mais ndenge ka to mona bato nyonso basalaka on dirait ezalaki tension po to ko préciser te to memi mbala moko à l'hôpital des médecins mutu ayo ko préciser que asali crise de tension nde yango pe ba retenir ye il faut vendre pour tension boyebi ndenge ezalaka tension eza mabe comme ba AVC donc ba ebisi avant là na kufa voilà so di chance au kota na AVC et ko pe memo ka boye donc yango obligatoire il faut kaka toza na hôpital ndenge il y avait pas quand même malaise avant jour yango avant 2-3 jours Koko s'est comporté comment santé nezai comment parce que bato bazala très étonnant le même jour à la veille même il y a Pierre Tombal à se retrouver dans un moment où bon bomoni Koko fait la mobile eza pasi eza makambo esila na mukolo moko te eza ba souci ya mikolo na mikolo biso toza bandeko bon nga naza pe proche na mingi eza que ba conseil kaka ba kanisa te na conseil aka na jeune azana toute la vie liboso na e vignon eza donc makanisa za pena makasi donc o ezaka elo mo ye kaka ko makaniso ezalaki déjà esa neti e matisi yango lisusu donc azana na bolingo mbali ne makasi mais c'est la vie hein. Voilà, c'est la vie. Lelo, l'on propose, Dieu dispose. Maman Koko Kanaki, Azala, Lelo, na Esika ou Apibazotia Pierre Tombal, malheureusement, Azate. Alors, l'absence Nabino, est-ce que va se retrouver quand même famille, bien que Maman Koko Aza Koto malade, est-ce que famille quand même aussi une partie partielle où Baza se retrouver côté Kona? Non. Famille, Azate pour. Famille exatée donc c'est un peu hein, c'est un peu complexe mais makambo il faut les caca bah était comment tu as vu que nous quoi ça là qui l'autre fois na makambo belé tout ça faut les cas bon c'est un makambo complexe caca papa voilà merci liloba na bande surtout batala biso ça bango ni na senete momo bon Koko Abeli hein oh to souhaiter biso fois téléma pour qu'il peut balanae oh ye mukaza na bala na ye ye mukaza na bala na ye na butu na tongo na pokwa donc akut bomoni bana te po tomeki ko isoler bango po esala kitoko te mais azalaka na bala ne tongo ti tangu moye la mukaka na ti tangu moye ekatanaka azalaka na bana na ye donc à se rétablir pour continuer pe oya la vie hein na bana bon c'est un peu ça. Prompte guérison na Koko du côté. Merci maman Nénette, merci. Merci beaucoup. Ok, ça c'est bien, voilà.
Coco Bikotel est toujours malade, hospitalisé. Bozomona comment Ndeko Alali. Nzamba Sunga Biso comme d'habitude. Il y a toujours un début et une fin. Il y a un reportage Nabiso. Et maintenant là nous sommes à la fin de cet entretien. Moi je crois bien que tu aurais souhaité qu'à Coco Bikotel une bonne guérison. Et tu as dit que Arozon Nabiso dans plus vite que possible. Et surtout que les fans OAE, ils na condition azanangote, ils toujours moi kasa moi kurobaona. Et ça la bango surtout bien. Et moi je crois bien que Ndekwaza maladie, l'air baromona ba image oyo, numéro par lesquels on retient la bango, va soutenir moralement, physiquement, spirituellement aussi. Et pourquoi pas basala yango. Et surtout que Bata l'Arabiso, on a différentes télévisions, on a différentes radios. Voilà, elle est vraiment malade. Au moment qui va image, to banda qui nango nandaku et puis tu es na quatre hôpital awa reportage. Oizo la Sabino. Comment est-ce que on a vu ça bela qui, ils allaient qui forcément na volonté na été. A bon samaki pour que akende lelo na nécropole. Malheureusement, notre barallon propose, Dieu dispose. Donc, à côté de Nalibakou, elle est malade, Bakangi Awa, vite fait, dans l'hôpital. Donc, moi, je crois bien que Topé Saraka a une bonne guérison. Donc, voilà. Voilà, tout ça là aussi effort, il y a un moment où nous avons reçu Bika. Tukulukaye pour que tous années ensemble tous sur la toye bapé raison mususu bandeko mususu bapé si pour il y a plusieurs raisons mususu bandeko mususu pe bapé si raison mususu artiste et comédien c'est comme si tant des artistes ba sepelité na acte mais ba éviter que ndeko beli mais tukulukaye pe toye banini en fait azo raisonner pour na nini magamba boy komelié na moment oyo il faut ba ça la activité munene bongo c'était prévu à zala wana bon. Voilà. Tout à l'heure, tout le cas d'artiste OP, basé dans l'école pour que tous moi intervention dans bango slab sur bien Mike. On peut penser à bango, balobini ni ba penser ni absence ya Coco Bikotel parce que j'ai appris même que te belé monsieur balobi ba interpréter na ndenge na bango il ndenge zalara et mettre Rolanda bango te on va les écouter tous les réunir ba image ensemble donc voilà. Voilà, merci, c'est parti.